Qu'on a bêté la mbula, kaliputa moko wana, esimi maya mbula. Nde, nazwa kiliputa ngoto, kausango na moto. Bana basimi koto, to tie moto akoni. Wasko yotikani ulateni. Mwa kitene moko pe ya maye bete lipe mbula. Liebele. Bilamanyo se pasuka na tika la liputa moko. Okota la ngabo yoke lingama. Nena komi ko kausa ilamba na moto, nena lelaki makasi. Moko lango to liaki te to lalaki nzala. Ndena butu Yesu aye revisiter nga. Excusez-moi bien-aimé dans le Seigneur, je le dis avec douleur. Muto fingi zoba zoba, si tu le fais pas, moi je vais revenir à l'émission. Et puis je vais fléchir mes genoux, tu vas voir Dieu. Réponds-toi, demande pardon à Dieu. Et j'ai regardé ça avec mes enfants à la maison. Ils ont vu comment est-ce que tu m'as insulté. Zoba, zoba. Alors, zoba, c'est nzambe mta zoba, mta kelanga zoba. Si tu ne le fais pas, moi je vais revenir à l'émission. Je ne connais pas son nom. Je ne sais pas. Et ça, parce qu'il y a ban. Si toi tu ne le fais pas, moi je vais revenir à l'émission. Et ça, les jeunes garçons, qui 4. Bazwa manga kopola. Na bavoka epole ya solo. Yo na kanisa nde na banotambola mutakala. Eza nzamba yebsanga na salela ya kopambolanga. Bo lelo ba yeko pesa manga kopakola ya kopola na longola maya miso. Zaki 4. O batia manga wana. Ya liboso abeli akufi, ya mibale abeli akufi, ya misatu abeli akufi. O atali ndenge nini ka groupe na biso tozo kufa auti mboka tikishasa batu ba yebise ke punition oyo eza ko seko bano seka mama na musali na nzambe baye na mobali neti na ndako eza mbala liboso te tozo yango mai oyo kaka ya ye donc ya ye kaka nde mutu vraiment ça m'a choqué en témoin je prends la terre en témoin lokolo finga zoba ngala zo mema zoba ana ngana yo kaka zobo yo fingi wana maman à vous. Merci maman pour la parole. Biso to continuer témoignage na biso. En tout cas témoignage na koma na sukate au place liboso to pousa na pembe na suka. Siko sata surtout ki boleki si ndenge nini. Et loko ezawa na yeba yango a partir à leloke ba olingwa ta mokete puisque témoignage est sa dernière trompette. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakola ke mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien Pamboli oye mona na katembeni mama kantelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Oh, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, ministres de Dieu, enfants de Dieu, maman, papa, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci, autour de la parole. Autour de ces témoignages de notre maman Déborah qui nous bénisse, maman Déborah, la servante de Dieu, la prophétesse, Sabina, de son vrai nom, maman Sabina. Chatona. Voilà, Chatona. Faut le maman Sabina. Elle est déjà ici sur ce plateau avec... toujours accompagné de son fils, l'apôtre Michael, à travers ses cantiques nés dans Yambabango. Et je dédie d'ailleurs ces cantiques à ma maman chérie, la prophétesse Mariam, quoi. La prophétesse Mariam depuis la France. Nous amène à la Pambolao, comme l'église Mission évangélique Bethel. Donc, Nzamba Pambola bana nyo surtout ya mission évangélique Bethel na France bisika bozali kuna donc
topesi bino mbote mais tozonga lisusu po topesa bino lisusu mbote bien la prophétesse elongo na papa Guy Labala Losako. À vous. Allez, nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tikanzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini De retour sur ce plateau, ce cantique a fait plaisir énorme à la prophétesse, comme j'avais dit au départ. Donc, c'est le plaisir de la prophétesse Mariam depuis la France, dans l'église Mission évangélique Bethel. Donc, depuis que sur 8 ans, à convaincre, pourquoi pas aller aussi prier avec nos bien-aimés. Je disais au départ que je suis avec apôtre Michael et maman Sabina, maman Déborah, c'est son nom. Alors, maman la princesse, papa la princesse, Boza est belé, mais précisément à la maman Betty Kokelea, depuis les Issa et papa Deyo de moi-même. Pourquoi pas ma sœur unique, Nekab, depuis les Issa. Nathalie Moussibou, à toi Losako, je sais que tu aimes ça. À maman Foura, maman Yango, Narupenda Sana. Donc tout ensemble, malgré mes collègues est belé, mais on est ensemble toujours. À maman Lauriane, donc la fille à maman. Aussi la femme à papa Guy Labala, depuis l'Afrique du Sud. Nzambe Apambola, bonjour apôtre. Bonjour maman Stéphanie, la servante de Dieu. Mon ami, hein. Nzamba zo lokumu mikola zo pesa biso pe matozangi na biso akozongisa ye soki tokolobaka ka merci te. To pamboli Nzambe, to pesi merci pour ya pesi biso pe maoli susu andimi lisusu ko benda biso pe na bino, liboso na bino kati netanda oyo wapi ya le Nazareth po to koka ko pasola pe ko kabola liloba oyo. Nde na pesi mbote na bana nyonso église Salem na pasteur Godé na diacre Dona pe na bande nyonso pourquoi pas na Nancy Mavouzi petite sœur bonjour na mobile na yo na bana nyonso na memi bino na Flore na mbana Blaise na pesi mbote na mama Diane na mama Tomojinga na mama Véro ba bonne guérison na famille nyonso donc mbote pa na bino nyonso ba adorateur ya Jésus Christ na monde bo ba gumemela ka Yesu
bo bandimaka kombo ya Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ba mama mimi mbote na bino na kombo na Yesu Christ. Merci mbote na bino nyonso tout donc na baba pesi na baba peste mbote na mwasi ya apôtre Michael bisika zalo la ndapso donc voilà ba condoléances na ye voilà nzambe alola abati la motema na ye na bande ko nyonso tout balingi biso oyo pe balinga mama Deborah pendant que Yves Bolo faut fond la caméra ngana apesa mama Debo shalom Shalom maman. Bonne. Ça va bien maman. Maman Deborah. Oui que tu comme dans émission belé ozo maman pour te ici la carte hein. Chaque jour ozo changer carte. Maman. Tu comme sur la 4e épisode mais chaque jour maman Debo li putain. Nakoka koloba lokote. Nakoka koloba te nazaki liputa moko bibamba. Nazaki liputa bibamba na sokolaka na butu. Na moi boye na sokolate puis na olata nini. Ka wana bibamba so na bambi ya lelo lobie pasuki awa na kobamba lobie ba sorte opération esila. Mwasi moko azaki na face na biso aomona bimisi bilamba na ye abwaka ba jeton côté nanga po naza na elamba te nde moko mona lela makasi na bana moko na betela mbula kaliputa moko wana esimi ma ya mbula nde nazwaki liputa ngo tokausa ngo na moto bana basimi koto totie moto akoni moi qui tene moko pe ya mai ebeteli pe mbula ni ka jip ni ka kilote te yo zesu mto ba kilote pa na kilote na dansa ya Mobutu wana bano continue na ba kilote nanga même na yambaki Yesu na olata ba terli na ngai bani ba trelinyo balata nazaki nango ba bon no ya nango église ba bengana lobi na ba bengani ngana otiaka mbamba so ba bengani nga na tiki mwa bikomo suna zongeli ka bongo bon siko nzaba yeko pinir nga ke yona noza lolendo po za bilamba mokili ebele bilamba nyo se pasuka na tikala liputa moko okotala nga boyokelinga mawa olobi mama mawa yo otalinga na bibamba nanga mais jamais okabelanga ta jip donc nzamba akangaki mitema bato nyonso ezala même mama o abotinga aboyi kopesa nga ta liputa na souffrir mingi nde mokolo moko na okausa elamba wana na moto mbala mo na leli na kanisi nde nazalaki na bandunuville nde na banokende internat na bamala bilamba nde nakomi kokausa elamba na moto nde nalelaki makasi mokolo yango toliaki te tolalaki nzala nde na butu Yesu aye kovisite nga atuni nga oyebi mpona nini ozosouffrir mpona nini okomi na elamba moko bibamba nga bi nayebi te abi mpo okima église mpo olingi mpe kozwa bateme te zonga na église ezwa bateme okoma na bilamba ebele mpe na oyebisa yo un jour ozwaka elamba ya luxe au super okomisi yango torchon ndako ozangi torchon ozwi yango osali nabi nga nazwa super nakomisa torchon abi nga nzambe nalobi yango zonga na église nde nazongaki na église nazongi na église nde nzambe afongoli bato bakoma okabelanga bilamba ti lelo bapesanga kaka mpe mokolo nazwa liputa torchon nayebaki te ke eza liputa ya super kana distraction boye bapaya bazoya bana bale na se batete bamapa bamai sikoyo oluka elamba eza te namonika liputa moko boye mbala moko nasali nokika mwana nga lobi mama wana liputa bien super mokolo yango jese tozalaki mpe place moko na wali tombolo oyo napesi mbote na dibaya lobwe profesi ebima azalaka sikoyo nasali yango bana bagangi walebi nini otala mama eske aza normal liputa super atorsione ndako
wali afukami abani ko adorer nzambe abi prophétie nzambe apesa yango ke akozwa liputa super akomisa en torchon donc eza bon eza grâce à nzambe. Merci beaucoup eza grâce à nzambe. Maman Déborah, je pense que est-ce que na mal à l'aise l'émission te otiaka mal à l'aise te yo tiaka mal à l'aise te émission na biso eleka bien ezala bongo nga nde nalobaka ngai naza na ministère prophétique ngai mpe nzambe apesanga don ya discernement mais bato ebele bakobenganga makaba ndoto na bango nazo discerne noyebisaka bango ndoto wana elingi eloba boye likambo wana elingi eloba boye nga mpe nzambe apesanga don ya koyeba ministère ya bato ata navandi boye ti natali na bi ozala na ministère tel ekwei mpe ka bongo nga na comprendra nyonso elekaka awa nayebisi ye meme na nzela tozoya na bi omoni jeune fille wana aokɔta na grâce ya modèle ya ministère naza nango ministère nayebi te o modèle nzambe akoutilize nayebi te mais okozelaka plus tard okomona ekobima mama osutuka likambo mama de boa yebisama puisque même bana na nga nyonso oyo baza ya molimo bateya mpe ka lokola nga donc ere azoteya il faut oyebake wana semence oyo ebimi na mama de boa yo otianga mal à l'aise te tosala émission bien ni na kati émission ni na bande émission ya mabe te eloko mabe eza te tolobaka sur parole de Dieu. Ok. Même badébat na biso ezalaka na makambo ya nzambe c'est bon omoni na kati ya débat nga na félicite bato oyo bapoza baquestion oyo balingaka koyeba mwana mayele apoza baquestion eloko nyonso alobi mwana azoba okena okritike eloko mabe eza te. Merci, je pense que ça sera pour la toute première fois na sala yango. Par la grâce de Dieu, j'ai 8 ans. Na msala oyo bandeko ba zwangai ba monanga ndi nazo bandango na bomwana nyonso. Ti lelo ba vent ba mpepeya, je suis toujours dans l'œuvre de Dieu. Dans celle nzam tokoba. Dans le banc avec douleur dans mon cœur et je demande à la personne qui a fait ça de demander pardon à Dieu. Bato basabe mission ba finganga bato ba loba ba makambo non na yoka passe ya muto a commenté mission dans tout ça dernièrement la maman Déborah. Je te demande de tout cœur parce que et je ne crois pas que tu es de les Nazaréens ou bien tu es un enfant de Dieu. Au fin, zoba zoba. Je te demande de te repentir. C'est pour la toute première fois de faire ça. Si tu ne te repens pas, je prends le ciel en témoin, je prends la terre en témoin. Moi, j'ai pris ma jeunesse, je donnais à Dieu. Je ne sais pas si tu es là, tu me regardes. Si tu vas suivre cette émission, si c'est Dieu que moi je sers et vivant, je ne te donne pas les jours, mais va demander pardon à Dieu. Vous voyez bien commenter l'émission, na 2 commentaires. Oza zoba zoba. Alors tu ne m'as pas insulté, tu as insulté Dieu que je sers. Demande pardon à Dieu. Si tu es sali en côté, je le dis sincèrement, na lati casquette na moi na nzambe, pe ya mose na nzambe. Avec tout mon cœur, avec la colère sainte. J'ai toujours l'habitude de rire dans les émissions, de sourire. Mais excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, je le dis avec douleur. Mouto fingi zoba zoba, si tu ne le fais pas, moi je vais revenir à l'émission. Et puis je vais fléchir mes genoux, tu vas voir Dieu. Réponds-toi, demande pardon à Dieu. Zoba zoba, tu m'as insulté 2 fois dans le commentaire. On m'a déjà insulté, mais oh yoka au finginga, il y a un de swinguer ça n'a passe. Et j'ai regardé ça avec mes enfants à la maison, ils ont vu comment est-ce que tu m'as insulté. Zoba zoba, zoba zoba, zoba zoba yo journaliste zoba. Alors ngana zoba, c'est nzambe mta zoba mta kelanga zoba. Si tu ne le fais pas, moi je vais revenir à l'émission. Tout ça quand le roi Eli n'a pas prophète des balles.
Que le Seigneur te bénisse. Maman, je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas. Et c'est un aspect parce qu'il y a ban. Si toi tu ne le fais pas, moi je vais revenir à l'émission. Demande pardon à Dieu. Maman, comme tu dis ça, omoni olobi wana eza koleka to koma kina kikwiti omoni nga d'habitude ata na tei en tout cas na zana caractère au senga monde ngai ba passer ne ba commenter na esika nanga so ba zelaka nga na kokate donc nzamba koma ko forcer nga mais so sengi te revivre ndeni apesi nga ba verser à l'appui tala ba appel awa Moïse asala appel pour batonga tabernacle tala awa nemi tala awa nde na koma mwa moke kosenga mais na début na senga te to koma na kikwiti na sengi na nga pe mbongo te eza pasteur alobi bokanga ba enveloppe na mama oyo bo contribuer bakoli eza ba jeune garçon mo bazaki 4 bazwa manga kopola na ba avocat epole ya solo ya mobesu te mais o epola bambala on a sachet bien bambala on a ba sachet haute ba ke na ba fête ba mariage batie eto ye na biloko na ndako to fongoli manga kopola ya solo to zwa pe sachet wana to tiki yango to fongola ka na ndako wa pasteur hein to bano fongola ka na ndako wa pasteur pasteur pe amoni banani masali makama boye na okapasi aussi longtemps na sengi mutu eloko te eza bango mo balobi ke bapesanga soki oboyi mais okezwa manga ya solo otelinga do na kanisa nde na banotambola mutakala eza nzambe ayebisanga na salela ya kopambolanga bo lelo baye kopesa manga ya kopola na longola mai ya miso na leli Mikael apekisinga kolela te eza grave te mais awa nazongi kikwiti na 2008 3 garçons bakufi balandana ka bana wana 4 biso pe toyeba moto yango te asali ka ndenge asali wana bazaki nzoka nde bazaki 4 oyo batia bamanga wana ya liboso abeli akufi ya mibale abeli akufi ya misato abeli akufi oyo atali ndenge nini ka groupe na biso tozokufa ye nde akimi akele église prophétie ekebima kuna liwa na bino bopesa mosala na nzambe moko kado ya kopola ya solo naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufi agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyede bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Bino nyos bosi la. Ndiye garso wana senga pardon na nzamba kelela na pasteur aleli babondele nzambe. Lelo azan église évangéliste. Akoma ko témoigner nza. Omoni ero Bible lo bien. So tie mo sapi na lisu ya musali na nzambe. Ko kansate ko telie ko sapi. Ote Yesu musapi. Or que ero ote Yesu musapi. Oto moli Jésus. Komi tu isate. Soki na yebsi oke mama oyo. O abano sekanga tani maputa. Alobi nga ba super etuli. Et imaginez jeune fille nga. O azana ba âge na bino Judith. Mwana mokiawa. Moto azali boso Cédric awa. Yo yebike mama wana benga jeune fille wana otune mwana na ajo obenge yebsanga likolo ya hollandais a pièce ni mwana wana kozong c'est leur réponse nini mwana moke esuki wana te moko muso abengi mwana ngwadi ngana yebi ba pièce tuna ba mikolo ti tour muso abengi elisusu oh mama plante nini koza kitoko so na tie na bimi kitoko sorte nini na plante mwana wana soki ezalaki inspiration nzambe alobi kende nano opangisa produit tia nchoko mwindo na yo wana esila puise ero otia plante obimi kitoko oyebi mama na tomboki abandi kobeta mwana siko ero obeta mwana mpo ke ngana ya apres abano finga ngata mutakala nga mpe navandi calme bato akarte basomba likambo ozobeta mwana mpo na nini mwana mpe abandi koloba bato ozo bapesi hectore bongo te yo so zana bilamba etali yo mais pona ni ko lobela mwana boye mama kolela na nga nzambe ayebisanga nini omoni mama oyo mutaka okoma olata oyo okoma otambola ye akokomaka bongo noyebisa mama na lelo azosouffrir noyebisa oke combien des années ezalaki depuis année 1900 so ba 97 so ba 96 mais mama wana ye kosenga pardon lelo na 2020 auti mboka ti Kinshasa bato baoyebisa ke punition oyo eza koseka banoseka mama na mosali na nzambe baye na mobali neti na ndako baye kosenga pardon mpe mpo nayebisa ye ke mokili oyo baseka motu te nazwi pièce ya super na pesi ata aza wana so azolanda nazwi kitama na pesi ye nazwi blouse na pesi ye nazwi swi biloko bapapa Albert bazoyebango mpo na nini asekanga me lelo nzambe apiniri mosali na nzambe asekaka ete tika wana bapetit problème okoyoka mpe mateya lelo église ekola na persécution aseki yo te aseki nzambe afingi yo te komitungisa te biso tozala bonga aple mateya babengi lukuta wana oluka bilamba azoluka mbongo Mikael wana lukuta magicien mais tokipa bango te na suka nango bakoma basali na nzambe mosali eza dur. S'il y a une remarque, mieux vaut qu'on la remarque. Hein? Ça peut, c'est déjà passé, mais ça, ils aiment balaler bosso te tozo en mais oh kaka yaye. Donc yaye kaka ndé mutu vraiment, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Non, na yoka choc wanate, na ba insulte na makamnos ba finganga oh ndeka isenga passe. Alors à apprendre qu'on se repentir. Soit se repentir, je le répète. Je prends le ciel en témoin, je prends la terre en témoin. Le rôle finga zoba ngala zo mema zoba ana ngana yo kaka zobo yo fingi wana.
ton code ça demande si tu as un Dieu, fléchis tes genoux. Si moi j'ai un Dieu, je vais fléchir. Mais dans bioté, tu sais comment tu m'as insulté. Va demander pardon à Dieu. Si tu le fais, gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est un pardon, mais c'est un zam. So mon anzambe, to mon anzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Maman, à vous. Merci maman pour la parole. Biso to continuer témoignage na biso. To kata ngote. Nebi diable. Era yebi que to pousse vers la fin. Oui bien maman, Satan a surtout qui hein. Parce que ba site internet nous sur na kotaka. Oui bien na koma na sukate. OK. So na komika na royaume personne na katani. Tout la liboso ba poisonenga. Tout la libale mi balé lisu na étoile du ciel. Na sa lisu ba crise ya poison na nzoto. Na kazare mapendenga moko. Donc et comme ati na sukate ata ndenge to bano pesa RTNC. Na koma na sukate. En tout cas témoignage na koma na sukate au place liboso to pour ça na pembe na suka. Siko sata surtout ki boleki si ndenge nini yango ba komo ba fini yo. No baleki si moi si wana ndenge nini parce que mon qui les a ko bouger na témoignage. Franchement parlant. Parce que tina Israël ba benginga. Amen. Pe frère Obenga na Israël azo yebisa ngai on appelle Simote papa Pierre nzamba pambola yo kuna na Israël bisiko za na bangwa shi Bernard beba gambote nzambe ko pambola ben beme kuma be évangéliste c'est-à-dire kuna na ba mindele ba otuna ba oloba nini bango ba komi be interprète ba msuba otsango même na ba TV ozo comprendre hein maman voilà ba komi be interprète ya ko expliquer bango awa zolo baboy ya solo matiti na Yesu azaka ya ba olingote eloko ezawa na yeba yango parti à l'éloque ba olingo ta mokete parce que témoignage est sa dernière trompette à souka pe ceux qui ont landango na sa brana mystère mais so landi mingi za makamo ya brana mwamona mais yanga ezana ba explication. OK. Donc ya comme tu misa tête au koba. OK. To monaki maison de maman bon moni ba condition nyo se zanza mapesi ba tu ba so poser ba question yaya nzambe alobi nanga nzamba linga raison te oh mama siko biso basuki makasi o mama siko nzamba pekisanga ko défriser suki te ezana sika on nzamba lobaki te ke mama de ba ko défriser suki no te ezana sika o alobaki nanga ke ko kangate au contraire alobaki boy kombo za teti bolingi ko kangaka basuki na bino wana botia bitambala suki eza okangati nini kitambala suki okati yango mikuse tia kitambala mais soki eza milai zongisa sema obie kanga nwani donc bato bayokaki bien te réponse na bino yango wana mais baboyi te ko défriser suki te en tout cas na témoignage na ngai eza te après tomonaki maison de brisement hôpital céleste olekaki hôpital wana eza bato baza na lola baomelakisi te eza biso na mokili mpe bapekisi biso kokende hôpital te bapekisi biso tokende hôpital te il faut tokende hôpital tomelakisi eza babiso bapose baquestion donc ocomprendre te soki baocomprendre so na loba mbangu nayebi te mais temps ya koreprendre lisusu eza te bino oyo baopose question so connexion na ngai efongwami na kozongisela bino baréponse na maison de brisement tolobaki babukaki nga après batie nga na four batie nga na four nazikaki nakomi poussière mais barecrie nga nayebi te place wana nzambe atalisi nga te poussière yango asalaka lisu nini mais nayebi ka nazikaki moto moko nakufaki mais aye korecrie nga na comprendre te nami moni na lamuki ndenge aye ayebisi baange bosokole mai bonike savon après soki bosisi bopakole mafuta bolatise lisu bilamba
nde basalaki bongo nde na nsima silisi batienga na balance batienga na balance nde ange asali ok akoki c'est-à-dire quoi moto bazo délivrer yo se repentir botami malasika il faut chaque fois kozwa liloba nzambe mayo basokola kinga il faut chaque fois za purifier il faut pe opetola na makila ma Yesu il faut molibo sato pe akitela yo eza bato ebele ka basambeli Yesu azwi délivrance esili makamo esili akena ye te basambeli yo ozwi délivrance continuez à prier, continuez à y église. Basokola nga mai, c'est la parole. Mai wane zaki a pas matin en savon. Savon c'est le sang de Jésus. Après, balongoli mai, pakoli nga mafuta, c'est le Saint-Esprit. Après batenga na balance, monique na koki, c'est que na koki ko sale la nzambe. Eza batu ebele a côté na brisement te, aza transformé te. Mais azo wela kosalela nzambe yango moni ozokutana na bamakamo ebele okanga motema te il faut kozela temps ya nzambe il faut kopase na brisement zela temps ya nzambe même ata otali na tabernacle nzambe ayebisi Moïse tonga tabernacle na nzete ya kasi avant bapika nzete wana nzambe ayebisa Moïse ke coiffe yango nani bakwafe nzete bataye nzete bakwafe esili wana te alobaki ka wana teke kele kotia yango pika yango te alobi bokausa yango nzete ekauki mpona ni mai ya nzete ebima kokwafe wana eza kolongola bakaratere babe kotia na moi ekauka eza kolongola bizalela kala okauka okoma na bizalela bien pesa avant bapakola nga pe mafuta bazelaki na kauka nanu pe nzambe ye moko atio na balance so amoni kokoki koza mosali na ye après obandi mosala mais toza presse te tobimaki oboni banakala na bana yoya nazoya te nzela moko na yesu liboso nga na olanda nsima mpo nazalaki brise te nazalaki transforme te mais nabimi na ndako oyo namoni Yesu akomi pesa na mopanzi nanga c'est-à-dire tango moto azwi brisement moto aza recrier moto aza rebâtir abotami na Saint-Esprit abotami na lopanzi ya Jésus na minute wana okomi ami ya Jésus bokomo tambola nzela moko nde nalobaki comme toza nzela moko toke namoni Yesu atelemi nde Yesu atuni nga eske oyebi nga natali ye nabi te vie na oyeba te abi oyebi nga te nabi te abi tala nga bien nga mpe natali ye nabi vie na oyeba te si ozaka vie ozoki etikanga abi tala nga lisusu bien na troisième fois alobi bongo tala nga lisusu bien nde namondaki azwi elongi ya Jésus otomona na mokili pe ça comprendre que so nazaka forme akoyebanga te baza na forme moso bayebanga nde nagangi Jésus nakie mbangu mpo nayamba ye bala mwa bimisi barayon na miso ekoma ngenga ye mpe akoma ngenga barayon wana ekwei na nzoto na nga mpe nakoma ngenga moya kopusana te rayon makasi moya kopusana pembeni ne te tina mala moko esili lisusu azongi na elongi ne wana nde natuni oza Jésus ya olobi yango nabi siko o namonaki na trône ezaki nani abi o monaki na trône ezaki kanga wana nazaki na gloire ya père awa nazoya na yo nalati nzoto ya bomoto soki naza na gloire ya père okoka kotala nga te okokosolola na nga te mpo solola na nga bien il faut nakoma motu lokola yo nde na bala mwa alobi omoni barayon na transmettre yo eza parti ya gloire na olia bakiti na bamesa
atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on travaille tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo chela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Polikamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a voyé bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.